toyokaki biso tu sango ke edingo akufi sango ekei partout edingo akufi ngai en tant que moto ya droit de l'homme en tant que molobi ya peuple en tant que prophète du peuple nakoki kotika un likone boye akufa akende te yango tokutanaki na epai ya mondele mboka epai ya gouverneur nde nasengaki ete tobimisa edingo parce que sango ekei edingo akufi Champion. Edingo n'est pas mort mais il est sérieusement malade de mort. Tozo senga ete bato nyonso ya bonne volonté oyo boyokaki anguluma mutu na ngenge ye oyo toza émission ya 10 minutes 20 minutes et tobanda contribution na ye po tolongola na mboka oyo akende soin na kati ya poto na ye sabino histoire ndenge na beli pamba te nayalaki mosali ya satan ntango natiki makambo oyo akepa fasingoki mbango namoni maladi ekangi ngai balingaki nini natika nzela ya nzambe nazonga nzela na bango me nakotika te navandi esuke namoni prophète Ngefa nayebi adresse na ye te nayebi nimero na ye te église nesika yali nayebi te namoni abimeli ngai awa bapaster ntango nazalaki nano payen nayalaki bien bande nakomi kokumisa nzambe babwakeli nga maladi me nakolongwa te mpo nazonga babini soki nazongi mpa na bango nga nayebi kobika. Moi je veux chanter pour Jésus. Fondation Les Bienfaits de Dieu, Fête des Disciples TV et Bongisi, un grand concert live. Ne touchez pas à Sarah. Un grand rendez-vous ya balongi pe bagumameli. Mokolo ya samedi 13 août 2022 na quartier 7 na terrain Mambenga na commune ya Njili. Référence Are Mangobo. Et kosangisa bayembi ebele lokola Maman Micheline Chabani, Maman Esther Mbuku, Frère Landry Mongali, Frère JP et Mungu, Frère Nelson Kikem, P. Jonathan Yafou. Bien-aimé dans le Seigneur, et kozala moment ya kitoko na présence ya Nkolo. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ans ailleurs. Boya totumbola Yesu Masia na nzela ya baloyembo na bachantre. Nzambe nyonso oyo balingaka Nzambe oyo bazaka na posa koyemba pe kobina tokutani bongo mokola samedi 13 août na bengisi bino nyonso bana Kimboteke bana Njili bana Masina biso nyonso bana Lemba biso nyonso toya tokumisa Nzambe longo ngai nakozala ebongo yo. Vérité et réalité, votre magazine qui vous informe, qui vous forme. Nous avons un divertissement qui est très très modéré. Bienvenue, amoureux de la culture d'excellence. Vous qui êtes branchés, merci. Si vous n'êtes pas encore abonné, allez vous abonner rapidement. Cela s'est fait d'ailleurs gratuitement. Infiniment merci à toute la grande équipe qui nous accompagne aujourd'hui. Et nous allons aborder le tout premier élément, c'est la fondation Ndélé au cœur de la nation, ainsi que l'orphelinat Famille du Cœur Christ Rédempteur. À travers cette opération, soyons sensibles aux cris de détresse
Vous qui avez besoin d'aider les démunis, les orphelins, les veuves, et Dieu va tous nous bénir. Prenons les images et on se retrouve juste après. Ngai kombo na ngai Arcel. Nga na banda kofanda na Kimbwala. Na avenue Source numéro 3. Na quartier Kimbwala na commune na Mongafula. Mama na ngai kombo na mama Antoye pe place akenda na ebate. Sikoyo na banda kofanda na maleki na ngai. Nde mama leki na ngai abenga ngai ndoki. Ke ngai nde na boma yaya na bango akufa. Ayebisi ngai amemi nga na église bayebisi eke ngai nde naza ndoki, nga nde na boma yaya na bango abengana nga na ndako. Nde abengana ngai na ndako. Lobi nde tokutana na papa Glody mwana naye. Tobande koleka nga na muninga na nga na nino. Na kamunganga tobande koleka. Siko mwana pa Glody alobi papa solola nanu na bana o mibale. Ayebi nga na lala na balabala. Amema ngai azwa biso. Ayebisi papa bango papa ndeti bozaka na orphelina moboy. Mema bango mibale kuna nde abenge biso. Atuni biso bolala na balabala witondimi. Toza na orphelina na biso tozoluka bana. Nde amemaki biso lobi. No senga merci na Globel. No senga merci na papa Lendele. Nzamba pambola e abakisele ya mingi. Nzamba pesa e longue vie. Asunga biso tokoma otanga. Abongisa vie na biso tokoma otanga. Nga nasuka na 3e primaire. Na posa basunga ngai nazonga na classe nazonga otanga. Kombo na ngai John. Ngai papa na ngai abotanga kufa. Depuis ki bébé mama msokota mabala pamba. Nasemi merci. Ndabandaki koleka ana kamana nga komina Axel. Ali. Nga biti akaba biti bozo biso kasi tokende. Te petit awa na expliquer bango papa na nga kufa mama msokota mabala. Deuxième. Basunga nga nazunga classe na ko la pe ko komona na ibi ko tanga te. Na ko la ko koma. Bandaki na ko la ko koma pe na koma pe un jour vie. Na koma mutu pe na kacha bato. Lengo ndo babengala ngai. Tout le plaisir est le nôtre de partager ce plateau, bien sûr, avec vous. Et nous vous transmettons les salutations de la part de toute la grande équipe, comme j'ai toujours dit. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, on va toucher à un point qui est très, très sensible, mais nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau l'homme de Dieu, prophète John Ngefa. Homme de Dieu, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Alain Dele, que la gloire, l'honneur et bien Dieu. Tukabwanaki na nzoto mulimo tozalaki moko yango mokona lelo nzambe ya bongisi ezitokutana parce que la Matthieu chapitre 3 37 à 39 abi qui devient une chose arrive ça qu'on était ordonne yango lelo toyi pona koloba vérité était la vérité to bondela nzambe tata na tiki émission na maboko na yo pesa lendele boya sagesse science intelligence mituna ne biano na ngai pe kolo simba mikonzi mitema na bango baye ba pe biso to ba peuple o to za simba na bango tata na lola totiki est na maboko na yo bitumbo tozobunda ezali pona kobela mabele ya mboka na biso jusqu'à lelo Palestine Israël bayoka na kate pona likambo na mabele mais longue ezali pona bana nzambe totiki ba diaspora na maboko na yo sunga batela bango soki opamboli bango ba opambola biso yawe na biso na komona tata pe na mwana na molimo santu amen. Amen. Prophète Ngefa lo sako kenda to ezelo sako. Ezali ezongi ndeko zonga. Ezongi susu ngo bébé susu. Akondaka na zamba po azaka maladi telo lenge na ye. Wana lo sako asiki ko bayibakisa. Bakisa. Prophète Ngefa lo sako. Soki omoni njombo abimi likolo abingando ou bien ngubu azaka maladi ndima po bango to bavandaka na kati. Prophète Ngefa lo sako. Ko bazali na mbango te. Mais aleki bani ndeke banyama nyonso na mayele.
Ngefa Losako. Njokwa tout à tout le temps pour être zamba ezaya ye. Et c'est des personnes à Malokola. Losako. Chocolilo. Chocolilo est au centre, ça là, Magambo Kitoko. Yango Souka. Nous avons pu savoir simplement Chocolilo, ça là, c'est la même chose, moi, ah, Batabalamu. Oza wapi, hein? Zambe na pambola. Tata oyo. Asiko pesa ngelo ko malili. Et Messalin Zambia Futaka. Je ne croyais pas qu'il y ait une moto kwa baninga sobato. Na bundi na mboka oyo. To bundi ndenge nyonso. Religion, politique, personne ne m'a aidé. Je dis bien personne. Mais Nzamba simbi tata oyo na boleli. Kofinga ngana ba Mercedes yo kofinga na bana oyo ba impoli makasi. Oyo batia koma na ngonde keluka. Na mi bale batia ngo soso nini oyo tango ya Wemba. Mais Wemba zaki yao. Wana la biebe. Bado ya moto oyo. Ti Nzamba ko simba tata oyo na boyo tanga ko Nzamba apambola yo. Apambola mama, apambola yo. Hein? Olongole nga na soni yo matisi ngai. E lo sambo na ngai. Otonda mukili bana batonda mukili mwasi atonda biloko ebele na komi moto parler bato parce que son zo bima pe na eloko malili boye omoni pondi na cette expérience na côté pas ba contribuer porte ouverte mais na ndeke luko kota wapi barrière na barrière yonani Zambia pas mola papa. Merci beaucoup prophète Ngefa. Mesdames et messieurs, nous avons le plaisir de partager ces plateaux bien sûr avec prophète Ngefa bande ko bose belé hôtel Arabiso et belé bo sepela kana msala auto sala. Et ça peut malamu ceux qui bino pe bozo kanisa biso et ça là encore malamu sous koleka. Nous allons prendre les images. Si nous parlons le même langage que la réalisation, prenons quelques images et nous allons nous retrouver tout juste après. Oui, vous savez l'histoire de la Béli. La Béli Pambate, la qui m'a sali à Satan. La reine zoto kolongono. Tant on a tiki. Makambo ya kepa facilement kimbango la moli maladi kangingai bangangi nini na tika nzela ya Nzambe na zonga nzela na bango mena kotika te pena kokufa te na vani sunke na moli prophète Ngefa na yibi adresse na ete na yibi numéro na ete église de Skeli na yibi te na moli melinga ya ba pasteur. On a ni bon exemple la prophète Ngefati. On a ni bon exemple na été. Vous avez ça un groupe de prière Soni Koleka. Quand on a là qui n'a nos païens, na là qui bien. Pendant la commis beaucoup misa Nzambe, ba voir que linga malade, mais na ko longwate. On a zonga ba wi. Si on a zonga pas na bango, on a yemi kopika. Tikana fana ndengo. Na vous savez l'histoire de la Béli. La Béli Pambate, la qui m'a sali à Satan. La reine zoto kolongono. Tant on a tiki. Makambo ya kepa facilement kimbango. La moli maladi kangingai. Bangangi nini na tika nzela ya Nzambe na zonga nzela na bango. Mena kotika te. Pena kokufa te. Parce que papa Simon Kimbango azana ngai. Loba ya kufa liboso na ngai simangana landa. Na vani sunke na moni prophète Ngefa na yibi adresse na ete na yibi numéro na ete église de Skeli na yibi te na moni melinga ya ba pasteur. On a nini bon exemple la prophète Ngefa te. On a nini bon exemple na ete. Vous avez ça un groupe de prière Soni Koleka. Papa Ngefa na tomboli mokolo molamu ndengo ye kotala ngai na kovanda wa na tikali pamba te na kosenga prophète Ngefa apesanga pe numéro na ya téléphone pour que na yebaka ata na osema na kintu adi mokolo mususu na kokende pe ko rendre ye visite. Oui, alobi ayebi papa Simon Kimbango bien. Soka wangana kiye ingoza la mabi. Mais ayebi papa Simon Kimbango. Bino pe na kosenga na bino bolanda mokomsusu pe Ngefa ko lumbawa akokena nkama ko lwanini alandi dingwe kwa kana zakisi. Kisite.
ndenge ozomona esiko boyebika nini ngefa lokola azokende epai edingwe azokende nde kozwa kisi mais azokozwa kisi te soki azozwa kisi etali ye moko soki epai mpona kotena liloba ya nzambe etali ye moko nalobi yango kenge ntango nazalaki nano payen nayalaki bien bande nakomi kokumisa nzambe babwakelinga maladi mais nakolongwa te mpo nazonga babi nini soki nazongi mpa na bango ngai nayebi kobika tika navanda ndenge oyo oyo nalobaki na bino naloba na bino yango wana eseko merci kolo apambola yo champion des champions nzambe kokufa te nzambe nde bokolo molimo okozonga na vie merci beaucoup la bandi catch banda 82 ça fait 50 ans on a vandi na catch mais na Dieu ata couleur ya lipate nebita couleur ya gilet te pona longola suki boyoka mbalelekaki tango match ya Léopard elekaki nabaki nini ke Léopard akoki koganye te il faut bafuta banyongo bazana yango nyongo elaki nini tango wana naza malade bamemanga meme na pays étranger bakende kotraite ngai mais bato ya bamonaka ngo mabe balobi nini ke fo baya kotumba bikoki ya edingwe navandaki colonel Ifenge na général Kasongo batindaki basoda baya kokengela ndako na ngai ezosala ngai pasi makasi 50 ans on asali le sport moto aganye nga aza te 50 ans on asali le sport moto apesi nga ata prime azali te le seul moto namoni eyali kaka Kofi Olomide akotikela nga mwa parti pour kinameka kosunga nzoto waze kwa akotikela nga mwa parti pour kinameka kosunga nzoto nayoki pasi makasi namoni moyen naloba mingi eyali te mpo na pema eza kosala ngai moyen nasala eza te Gentini Ngobila ayaki mpe kotala ngai na ndako apesaki nga mwa eloko me botala ndako nga nazali kolala elaki ndako moko kitoko nasombaki yango ntango nasalisaki moleka nzulama propagande nde naya kozwa mbongo wana nasombelaki nango ndako boza komona ya mabe wana mais jusqu'à présent naza komona ata eloko moko te naza kosouffrir donc namoni tina loba mingi te parce que naza ko merci mingi bandeko ezopesanga mawa champion du Congo champion d'Isaïe champion du Congo nakona pe bineloko moko moto abete edingo aza te bakomba omona ye moko alobi ye oyo bakomba omona kaka baganye edingo ezalaka tricage ye moko aliaka eloko ne ya ndimi mais na expérience boye biso toparticipe combat edingo contre Kabo edingo contre Selemani Moja nakomi no pasteur te nazalaki mondimi namonaki démonstration ya tato oyo azali koloba moto azali likondi bandeko na ngai Kofi Olomide aya apesi mo eloko wazeko apesi Gentini Ngobila kendeki na bolingo gouverneur mpe bino bato botutaka tolo bakolo mbongo botondi awa ministre ya sport mosala no nini tosengi mpe na président de la république grand de la nation tala edingwe asengi eloko mingi te asangi boso santé na ye ya mibale babongisa ndako na ye bosumbela ata ndako 50 ans ya sport ya misato boespedie akana kozwa basoin na libanda ya mboka abuo bia asangi diamant na eloko te bino boyokaka nga nakoti ekambo edingwe nakoleka na basiani nyonso ya television namona mitema na bino ya malamu ya mabe bolingi lelo edingo soki akufi boyi place bokolela edingo na salle des martyrs bozwi médaille de mérite boyi botie ye ça n'a pas de sens ta edingo yoyo champion yoyo bandeko na nga kaka bato misato soki bino bokosala edingo eboye mpe biso mosusu oyo ezali pasi mpe mawa tokolobela mingi te tobengi mbela wana na bolingo ete bana poto bozoka ngai edingo personne ye oyo
Edingo nazonga sous akufi te. Mais Edingo saté na ye ezali mabe, ça demande une contribution. Maman, yo moto vanda na papa Edingo. Aza sou eloko sa koloba soute. Toko suk sanga na yo. Pas ni no mona rapport na ye parce que na moni démonstration na miso nanga. Abandi kolenga, obandi ko traiter ye, ba tension, si place ngala zali na kobanga na yibe nzambe sunga champion du Congo parce que molimo na nzambe leki milimo nyonso obatela ye. Eloko nini penza pas ni omona na champion Edingo. Merci papa pona motuna pasi makasi. Ngamu nalala na mobali na ngai, onga na monaka, ngamu na yebi. Preuve que yo zalaki papa. Nazana likabu na kati ya saki. Na moni ona miso na ngai. Nakuko like saseke tika na kati ya mutuka. Tala nazo tambola na tensiomètre. Naza munganga te mais pona ko kengela ka mobile nga partout. Place nyonso na likayabu. Ngai moko ndenge atombe malade na résidence. Na éviter soki batu bazozela soki Edingo akufi. To mona biloko a cher. Wana vraiment eza bolingo te. Mobana nga sali mingi boyebi. Mutu amawa amonana. Depuis mbana nga beli namoni président Frank Djongo ayaka 5 heures. Kofi Olomide na yekomona papa wazekwa namoni gouverneur na biso Gentini Ngobila. Batuka namoni bango wana nazo kosa te na lobi ya solo. Nzamba pambola bango bazana mitema ya maya bolingo pona mbali nanga. Ebongo ba mususu. Ebongo ba mususu na Edingwe. Tozolinga totala ba télévision soki ba joueur ba ke ko beta bale bazwi ba mituka bazwi ba mapangu ebongo yeo ya sali nanya beta Edingwe maboko te nanya landa embangu te eza ebele ba beta masolo ke nga kutu ba betanga ebele bazikisa banzungu pona Edingwe. Pourquoi pas yo ozotala nga otala Edingwe mutema ya mawa boza mitema ya pona Edingwe moto na ngenge naza mingi ya koloba te yo tosi tolobi bosi boyoki deja bolandi maloba oyo ezai koloba maya maloba mawa mama oyo ndi avandi na Edingwe motu na ngenge champion de champion ngana mona kwa ilke ya Zaïre ya Congo sa ilke yoyo et puis ayebisi ngai eloko moko vérité lobi prophète ngana kati sika na bunda mutabeta ngazate soko moni moto oyo a gagné ka poto sepelisa bato parce que azali monstre vivant on a moni ba démonstration ya tata yo mona na mokili arbitre nga beta loboko ekangami nana simi moto loboko ye moko ayebi lelo oyo ete to sunga tata oyo mama lobi mingi bato mitema malamu to sunga papa oyo to fait évacuer ye problème makasi to fait évacuer mama to kopesa numéro na yo ngai meme numéro na ngai bozwa yango te biloko nyonso moto tu ya motema malamu azoka ngai lelo oyo abenga mama banda contribution na ye na kokota na babiro ba konzi moko isali ko zwa champion kokota na babiro ya ministre na kosala yango parce que to mona ya limosi awa abiki bobimisi na poto akei na Afrique du Sud to mona ki oyo mosu ba le pozo ba kei mais yeloko nini Edingo asali ya mabe soki bomoni miso na moko munene moko okanga tension ezali to luka to biki mama pesa numéro na yo rapidement oyo akolinga kotia maboko atia maboko. Merci papa. Numéro nanga eza 082 48 33 563. 082 48 33 563. Soki numéro ya mama boko rejoindre comme nini? Mama Amis Edingwe. Mama Amis Edingwe, mama motuni na suka pa spectateur bazala. Ndengo vanda na papa o mesana obanga te to likamonini parce que Edingwe azali Edingwe. Na ebite oyebi sa ba spectateur ou bien azali mobali lokwa mobali nyonso. Na seki na mote pa seki. Ali boso tango azolinganga na zako kimamba ngaza mwana pasteur. Papa nanga musali nzambe. Voilà. Nazo tem Edingo esili yoyo amatina motuka na ngai. Voiture ezali ya ngai ete champion telema tokende ngai moko nazokende na makolo nalakisa bino bolingo toza na yango motuka oyo champion azomata na yango ezali motuka na ngai na botala kaka position alongoli chapeau ete il est malade on va le soutenir les champions du Congo nzambe apambola bayo so balandi biso apambola champion du Congo, apambola la police et sa sécurité, lokumu masanzoli,
ezonga epai ya nkolo Yesu Masia. Bande ko to sili bino bomoni edingo yo moko ozali pe molobi na mboka. Omoni attention edingo ndengeni. Oui, merci beaucoup, monsieur le prophète. C'est vraiment au seul émission Moro Kitoko. Tomoni également Motona Ngenge. Oh, to garana sango parce que bato belé. Bazana barimé à mabe qui est déjà assis à Koufa, mais tout le monde est lelo. Mais papa, attention, Aza toujours malade. Hein? Aza vraiment malade parce que ton PC même maloba, mais il n'arrive pas à bien s'exprimer. Donc Aza vraiment maladie. Papa, oh, ya bongo kozwa ba moko très approprié na niveau ya Mikili, ya poto. Voilà. Merci beaucoup. Nana courage à Basuka. En tout cas, vraiment, Eza likambo ya kokamwa. Oh, triste histoire, ça fait très mal, mais du moins toutes les bonnes choses. Champion Edingwe, Motona Ngenge. Pour faire une fois tout le monde na secourir ndeko na yo. Likanisi yo utayi na nwa pipi yo na Edingwe. Bon, ndeko Alain Dele ndambi apambola no na musala mwana kusala kokasata ke bakundima yo na noza vivant soko zawo bakundima yo te même ko kozala te bakundima yo parce que vous avez un journaliste très intellectuel, intelligent. Oyo presque monde entier balanda kayo mais yo moko mieux baté parce que nous appelle partout dans le monde. Monsieur Alain Dele, monsieur le procureur, Bible Zoïbisabiso dans Matthieu 7 verset 16, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Toi na fruit ma bien na fruit malam. Rôle un homme de Dieu face à la compassion à bateau. Yesu yazaki pe na compassion ya biso. Yanga kufaki na kulusa ya sambwaki lelo aseko pe akei. Ngai edingwe wana nazaki contre makasi. Mais tant on a comme un pasteur, un prophète, il nazaki fanatique na monene. Akimisi biso bambangu edingo Motona Ngenge Anguloma tout cela. Edingo a sali 4 et 50 ans. Lelo yo edingo mukongo ezali kobukana. Et pas na problème à cœur. Pourquoi cœur? Kobamba na dojo. Na bashi. Bukie mukongo et puis cœur ezali kobika. Et nakutani edingo pa ya gouverneur Ngobila. Avec osala mo ba prière kuna. Kotala boy na ibe edingo ete. Naoki mungongo na ye. Mais au champion ti. Et subitement na place azaki abandi ba crise. Na miso na ngai. Abandi kolenga, boluka mai, tout cela. Nazui motukana nga. Bali boko sedingo wana. Ba pesi ba tension ba biloko to bima libanda na senga aide. Et je remercie aussi gouverneur Ngobila Mbaka, tata gentil, otobengi mokila ya nzogo soko simbi zoka et azaki na compassion edingo makasi. Et na bimi na ye natali ye na bondeli me kotala edingwe bande konanga azali mort vivant. Et j'ai eu la compassion de la vie, je vais faire quelque chose pour edingo. J'ai prié pour lui, na sali émission, na sangi bato nyonso ya mokili motema malamu. Oyo Bible ezoyebisa biso Jean chapitre 13 verset 34, je vous laisse le nouveau commandement, aimez-vous les uns et les autres. Si Manango gouverneur Yambaki va voyager aux États-Unis d'Amérique et tout cela qui peut une autorité à Kendeki et je l'ai promis edingwe nakuya ndako nayo. Et c'est bitement à Kendeki edingwe azali na assurance moro sociale. Edingwe elle n'a rien. Edingwe elle n'a soutien té. Edingo il est abandonné par son professeur. Et namonaki samedi na komaki na 2h na moni numéro Edingo ebengi ngai. Papa ko ya to ko ya te. Na bi Edingo na soya. Moi si pa bengaki na komaki kuna. Eloko bosu na komaki na regretter moto a 50 ans. O mboka motema mabe opona nini. Mais monsieur Alain permettre ngana lobelo koyo mais bambongo tozoka ba détournement bambongo ebele bato bazoko liziba ya mbongo ndeza na Congo mais des millions et des millions otozoka yango mais un champion du Congo 50 ans na kutinda ko na regretter dingwa na ndako te côté dingwa za na habite le gouverneur Gentini
alekaki wana ndenge ni pakota na ndako Edingo kotala ye pour ça moi soutien toyebi yango te Edingo azali toujours moribond et na bondelaki Nzambe et ayekolo ba malobane ya suko ya lobaki nango na Edingo lokolo moninga yawa Edingo okufa soutien na tunaki oyebi Yesu na yebi Yesu est-ce que oyebi ke Yesu akobiki so na yebi ki Nzambe azalaka mais osaki misala ya o tango nazaki secrétaire particulier ya Satan tango na tiki misala wana ndio moni bakwelenga malade na bien Edingo na Philippiens chapitre 2 verset 13 comme yo sozo kuma comme na Yesu pe na bondela ki pona ye pe ayambaki Yesu comme Seigneur pe mubikise mais azali chrétien qui bangiste oya papa Simon Kimbangu et alobi deuxième moto ya moni ezali prophète John Ngefa et je continue toujours à faire la mobilisation bape ça est assurance sociale hein maman Denise hein osungaki ya dimanche ba comédien maman Olive okendanga bandako bato bosunga tata oyo hein quand même aina coupe libanda pese elengi ya coupe awa bosunga ye azali mwana mboka hein beaucoup de amour sincère envers ye bosunga nano Edingo so ba opérer mu Congo wana basali opération ya motema ou bien ba pese ba soin approprié Edingo akozonga tikata monument et andimelete atiki misala wana nyonso azosalela Nzambe ya Simon Kimbangu pe na Nzambe ya prophète John Ngefa mais si Alain oyo mona ka bakendake pa ba walesa na miso na moni sikatenda atindi enveloppe ya akena campagne naye pour la publicité c'est lui qui est malade hein elle o sikatenda nga osala nini tanga moni ba émission yo akokotia enveloppe ou bien a jouer prise en charge hein naiba moto na Nzambe OK pour ba bisa Edingo aye ko sambela bongo moteme pa na ye Edingo atuninga nabi oyo nyonso Edingo ezali ba publicité ba walesa oyo Edingo akena mbalamba kotika ba kisi kuna Edingo ya malade et personne nakoma na ndako Edingo c'est ngai premier pasteur prophète nakoma na kati Edingo okoka maloba nini alobi wana pona nini bokozwa bizali la prophète John Ngefate ezo d'accepter tous à la motema malamu monsieur Alain et ngai mo na banda contribution ngali boso na traitement Edingo na pesi mo lokasa na ngai ver ezali na ibipe yo alende le routine de rappel tata motema pété batu yo soto sungaye soki batu en prise en charge té et alende na zoko tuna rôle ya ministre ya sport et loisirs ezali nini ndeko na ngai rôle ya ministre ya culture et art ezali nini bolingi Edingo akufa po boko no la na stade de martyrs. Bon, on a mes condoléances. Bon, on a drapeau à Congo Botia. Bon, on a mes de mérite. Ça n'a pas d'importance. C'est le moment où on montre à boyer, à ça qu'on souffre de boyer. C'est le moment. Bango zaka soki pédaille moni ba babengi moni ba babengi est-ce que ça a sens ba bêtise ba salubrité on va favoriser batouana mais quand même on t'appelle simba médaille avec na coupe na président de la République beaucoup tika kufa boy ngai en tant que prophète du peuple sentinelle ya Congo na obabe Esaïe babengi Ecclésiaste chapitre 33 verset 7 Jésus comme les sentinelles na beti mbela na ngai tolingete Edingo yabika atatu la monene ba congolais atatu la Nzambe pe ya koma mosai na Nzambe ekozala esengo pe lokumu na kati ya libota ya ba peuple congolais démocratique. Merci beaucoup, je crois que nous avons suivi les images, on va encore revivre ces petits moments. Et question tout simplement de vous faire voir ce qui a été et ce qui s'est passé. Je crois que Edingo c'est quelqu'un qui a été utilisé. Tout le monde a mon aké bateau à ôte, ngai ne mouton a délivré, ngai ne mouton a saliboui. Tout ça c'est parce que les gens ont besoin quand même full mourir à Simana Bango. Bamona. Mais ça na katiote. Il m'a dit ceci. À ça la kalango ça va mbongo pour la publicité. Mais personne qui a délivré Edingo. Sauf papa Kimbangu na wakitika biloko na moto ile le bandi bonde na ndako na ye c'est prophète. Les images sont là. Bande konyo so toi les amis. Publicité quand même yoko bengo pese mbongo ye bengi mbongo pese il m'a dit la vérité. Ola kena begiza et puis na miso nanga na zone ko lo basikati na tele invitation. Parce que moto penda aya penda na campagne na yo Edingo zanani. Gouverneur Boumès
atinde l'invitation à Kabia Mounene et Dingwa Kendekuna. Même monsieur Sikatenda, prophète Sikatenda. Oui, la Bible, dans Proverbe 11, verset 24, tel qui donne librement vient plus riche. C'est le moment de sauver Dingwa. On lui a par le bon attaque motema. Et Dingwa est reconnaissant. Il dit que c'est Ateka Ibiloko na Kimbango. Il était baptisé par Kimbango. Ngana kaneko baptisé Dingwa, tona bongole motema te. Na kaneko ça complément. La ninga papa, na kaneko bakisa o ya Nzambe. C'est fini. Hein? Si quoi on connaît pas Sikatenda pas le baneni. Tout le monde n'est pas allé ça. Non, il jouait à Zali, à business, à ça. Mais à lui, personne a confronté. Donc, là, papa Simon Kimbango, Kengani et le prophète John Gefa. Alors, c'est dit quoi? Pendant ça, la publicité, inutilement. Vraiment. Alors, nous fermons cette parenthèse. Je crois quand même Bande Koza et Bele Boyoki et Trosunga, de Konabiso et Dingwe, Motonangenge. Et nous abordons le deuxième sujet, ou brèche, au fond, la brèche, Zali. Tout ce qui s'est dit ou tout ce qui se passe tout autour, il y a Maman Marie, Ouazaki, il y a Kangamaki, je pense qu'il y a eu des opposants. Bah, les cas qui libérés. D'ailleurs, ma grande surprise, c'est qui m'a vraiment dérangé, c'est le fait qu'il y a Komona, même une grande chaîne internationale, et lui qui est Maman Marie a veuve. Alors qu'elle a veuve, c'est-à-dire que le mot à moi aussi à Koli, il faut à la veuve. Pourquoi précipiter la mort? Il y a mon bal, il y a peut-être Rere Salamaki, mais dans mon sous, c'est-à-dire il y a des vidéos qui se multiplient, toujours en parlant en sens où est-ce liberté égale à libertinage? Point d'interrogation. C'est vraiment de rebeller, un peu, je serai un peu dur, tout le monde a dit, yo, kanisini, on l'a kisini. De toute façon, je suis déjà préparé à ma surtout. Prophète Gefa, Hollandi, arrestation, de Konabia, Manabiso, Maman Marie. Tant qu'on va libérer, tout le monde peut avoir la vidéo. Réaction. Monsieur Alain, il passe dans le Congo. Monsieur Alain, les gens ont la confusion de la démocratie. Mais démocratie, c'est débat d'idées. La démocratie, ce n'est pas libertinage. La démocratie, ce n'est pas les injures. Moi, je ne suis pas de l'île de Pesse. Jamais Père Kabitsiseke à Benganga ou bien ni à Benganga. Mais Nazari Sentinelle à Congo, Ézéchiel 33, verset 7. Et je suis le prophète du peuple, la vérité. C'est ce que les gens disent. Yami Balé, Messie Alain. Est-ce que la démocratie, c'est l'injure? Tala Moutou, Tala Liboumou, Tala Boye. Or que Bazo Bossana, les injures sont condamnables devant Dieu. 1 Pierre, chapitre 3, verset 9. Dieu condamne. Et donc, il y a un code pénal. Dans le code pénal, il y a l'article 75 du code pénal. Les injures sont condamnables. Le ministère public, procureur de la République, a poursuivre amende de Nango Zalaka, peine Nango Zalaka 2 jours, 2 ans, 2 mois, à 5 ans de prison, na eloko yo lobby et amende Nango ya $5,000. Et ici au Congo, il croit que quand tu insultes quelqu'un, tu l'injures. Mais vous allez un vrai opposant. Non! Un vrai opposant, il est à cause de la côté, mais la makambo pouvoir, les autres salles à malamouté pour sauver la population souffrant. Critique, c'est bon. Je peux critiquer Alain Dele aujourd'hui. Je peux dire ce que je pourrais dire à Alain Dele. Mais je ne peux pas l'injurier. Quand tu l'injuries, on va être sanctionné. Yami Balé. Balobi maman Marie Azali veut. Non. Même na ya TV5. Maman Marie Azali a mobile na ye. J'ai suivi son mari Lobi na pe kisakaye na mwana na yo kakate. Même maman comme mokolo boye, député ko maté, président ko maté, ministre ko maté. Mais si on compte na misalo ya risque makasi et ko memona liwa pona nini? Yami Sato monsieur Alain parce que na zot na sabango, elle est enlevée, enlevée, c'est des mensonges. Maman a 2 convocations, 3e convocation, kanga qui est na brigade criminelle. Moto ba lever à Kobimate. Moto ba lever à porter disparu. Beaucoup de places avec la police na brigade criminelle. Oh général Kassongo ça mo continue yango. Pourquoi on dit général Kassongo? À cause des injures.
Hein? Quand même, Mbosso Dali, président assemblée, il y a assemblée. Mbosso Dali n'importe qui. Yo Mbosso, nana zoti nene benjiri ya boy. Mama ya boy, obandi ko finga bato. On peut cette éducation na bana na oni. Hein? Yango moi jeunesse congolaise là pourri. On peut ça yango nini. Mais critiquer oui, le bana na maman président Mbosso. On doit $100 000. $100 000 en banque dans la crise ya mbongo. On peut 10 000 $20 000 te. Ça c'est critique, c'est beau. Mais côté les matins, on compte la personnalité à bateau. Maman qui est plus loin, ti qu'on finit à maman Denise. Ti maman Denise. Alors, bah récupérer qui maman wana, bah kende ki naie et puis 48 heures, il faut pas transférer dans 4 $. Et général, atika qui appelle ça qui est toli. Quand c'est ça toli wana, maman nyakero. Abengi mama wana na résidence na ye ayambi ye lokola mama ndeko botika polémique sike zate moi si nyonso ala na resika mobali na ye boyebi Ouattara moi si na française président ya Centrafrique moi si ne azali allemande hein bazali babali ebele même ba congolais so bali basi ebele moi c'est na nationalité mobali na ye. Mais moi, je ne sais pas dans ce temps, maman Nyakero, Azala Nani, Azala Congolaise, parce qu'elle parle lingala très bien. Toti Kabiloko Oyo, et quoi porter bateau, et l'autre mon côté. Hein? Opposition, ce n'est pas bande à conjurer bateau, bande à nini, tozala, nakati ya démocratie, tozala nakati ya débat d'idées. Maman Pessi, tant maman repesse Mukanda, Nzambe, et Bimingambo. Mais, Maman Nyakero assemblée te mais Tshisekedi prie. Président ni bomona ba pasteur afuka ba pasteur bazo bondela. C'est Tshisekedi. Il prie pasteur Tshisekedi c'est dialogue. Hein? Azali chrétien. Baso la chrétien, moi c'est pas la chrétienne. Où elle est mal pour maman pesa ke Bible laksaye, maman laksaye rabi ko finga ezali mabe botika yango. Etango ya zoki asali bolin bisi esili et batalamgo basali conférence de presse. Conférence de presse basala ki wana. Est-ce que c'est normal? Et maman zone sur finga lisusu. Oh batinga ngana makasi. Mais maman nazo comprendre. Mo ba ina lobi ngana ko sala politique te. Ayoka kate. Alors, ce que toke na pays où il ba finga kaka bato. Les injures. Hein? Mais ça est grave et assez grave. Oh ba gravissime. Tozo kende wapi. Et maman on a été ba libéré provisoirement. Ce qui a continué lisusu. Et puis maman Nyakero abine bien, ce n'est pas moi. Kasongo alobi bojina Kasongo. Alobi police ba na mission na ye même mutafundi mutote so comme na ba injili moko eleki likolo ba ko poursuivre yo te ba ko kanga yo. Pe batino na parquet. Et mbaloyo so akoko la muka yete ba salake na makasi. Batinga na makasi kele makasi. Ba yo keli maman na parce que akomi mokolo makasi. Atika biloko wana benjir so kalinge loko asenga na ndenge ya bien président Mbosso akopesa ye maman Nyakero akopesa ye mais kozonga na biloko bazosala ezali malamu te et puis na lobi na batu ya lamuka botika na batu de pes botika benjir facile ko utiliser batu hein ko utiliser batu te bo pesa critique na bino ce n'est que bon mais les injures hein et kokota ti na niveau ya présidence la diffamation on fait les chefs hein ezali mabe parce que justice est colanda au procureur à colanda parce que quel est le rôle du procureur, c'est lui qui cherche les infractions. Ça c'est super bien. Je crois quand même que nous devons avoir un très bon exemple, surtout à Congolais. Tout le monde face à un problème. Propreté. Pourquoi? Parce que ça a besoin de la compassion, tout ça. Je crois que c'est beaucoup d'ambition. Après le discours ou l'apparition, la sortie médiatique de Jean-Marc Abound. Monsieur Alain, Jean-Marc Abound, c'est la même chose. Jean-Marc Abound, ce n'est pas un bon politicien. C'est un bébé politicien. Ce qui manque à Jean-Marc Abound, et là, il a qui sagesse. Ce n'est pas intelligence. Il est intelligent parce qu'il décide. Hein? Il est intelligent parce qu'il a qui décide. Mais il a une maturité politique. Et là, on a vu Jean-Marc Abound. On a vu Batoloko là, Moïse Katumbe qui était avec Kabila.
Moïse Katumbi a quitté Kabila, a pu perdre tranquillement, avec un très bon discours, avec ça là, union pour la nation, et ça marche. Tout le monde a qui Vital Kamerhe, INC, il était avec Kabila, M. Alain. À Longwa, ça, INC, à côté de Tshisekedi, il était en prison, Abimi, regarde de très bons politiciens. Et là, on a montre les chefs, oublions ce qui était passé. Total avenir à Congo. Il est là. Mais Jean-Marc Kabundi, comme la sortie médiatique, Nelly Bosso, opposant à un même Tshisekedi dans la monité, il commence même, il y a un gilet chef de l'État, que le chef de l'État était Azali Mathur, que le chef de l'État était Azali Jussé, que le chef de l'État était, il est compétent. Mais quand le chef de l'État était compétent, Jean-Marc Kabundi, toi tu étais avec lui. Bien de le pouvoir, Zalaki naye, les compétences naye, au terre qui était pour Nanini, au donc c'est dans la Katamayel. Monsieur Alain, la Bible est claire. 1 Jean chapitre 3, verset 9 ne ressemblait pas au Caïn qui a tué son frère à cause de l'intérêt. Mais Jean-Marc Kabundi a lobby, un politicien, il y a mon songe collègue. Jean-Marc Kabundi a lobby, né à Kananga, 1981. No, Kabunda ou Kabunda. Jean-Marc Kabundi a longé dans le moment de Mbongo, na kombo ya Kabundi ou Kabundi. Deuxième dossier naïe, né à Katanga, 1971. Comment Moutako Zanade Kobota m'a différent? C'est des mensonges. Regarde comme les politiciens, ils doutaient, ils ont mis balai. 81 à Kananga, 71 Nakati ya Lumumbashi. Jean-Marc Kabundi va tourner la carte de série de Moni Yalobi avec licencié en relations internationales. Or que Jean-Marc Kabundi n'a jamais été dans l'université. À Tangate, c'est un D6. Et grâce à l'IDPS, a commis premier vice-président, il y a République grâce à l'IDPS. Secrétaire général, il y a IDPS grâce à l'IDPS. A commis homme fort grâce à l'IDPS. Les lois a soumbeli bango nyina pulu na bilongi na bango. Yo kasaki linga ko sukani ni mesiale. Très très nyo sa suka kama ben vie. Hein? Oui bien Jean-Baptiste bakata ke mutu pas dans la sagesse. Il avait dit la vérité à Hérode. Mais à Zanga sagesse bakata ke mutu na moi nzamba yena ba ngeli ko simba tika Jean-Baptiste ko kata mutu te. Mutu Jean-Baptiste katanaki. Yami balé, yami sato, mais c'est Jean-Marc Kabundi. N'a pas voté Jean-Marc Kabundi élection présidentielle pas comme président. Il y a un président au Congo, il a un loko pamba, un loko boye moutaye à côté. Il n'est pas même populaire dans Kingdom, je vois le qui est. Jean-Marc Kabundi, Yozo Bango a réussi. Avec le secrétaire général, il y a UDPS, c'est pas Zaki AI. Mais Zaki AI, parce que grâce à UDPS, il a trompé Papa Tshisekedi. Non, il a trompé Papa Tshisekedi. Il était katangé. Or que Jean-Marc Kabundi était ça. Pensez-vous que le président de la République n'était pas au courant de cela? Non, même à le courant, c'est la politique à Gosalani. A porté pas la politique, c'est les alliés j'ai d'intérêt. Mais le temps où il y a Balou qui est le président de la République à Salani. Moto a poursuivi le président, Jean-Marc Kabundi, ce n'est pas le président, c'est le président de Cour de cassation. Outrage envers les chefs, à cause de la vie privée naïe. L'outrage, les injures. Sauf que Moutazali est compétent. C'est les injures, monsieur. Ce n'est pas la démocratie. Qui a dit l'article 75 de la Constitution? Et tant qu'on finit mon tour, il va débarquer pour arrêter. Et ça dit quoi? Moi, je dis, ce n'est pas la prophétie. Prophétie, j'avais dit ça ici. Jean-Marc Kabundi finira dans les prisons. Jean-Marc Kabundi, il finira en prison Makala parce qu'il est un mouton noir. Il a beaucoup de secrets dans ses mains. Est-ce qu'ils ont peut-être que le vérité, le vérité, ou à détenir peut-être non bon. Même ceux qui a une minute, tout les libertés, ok, ça la plus mabe. Monsieur Alain, et là Jean-Marc Kabundi a rebassi Kazade Toyebi a mon sur le Congo. On sait tout. Oh il est quand il Congo,
na élection en 2018 ti lelo toyebi nyonso azan eloko akoloba sikate ce que dit la Bible, Éclairage chapitre 1 verset 10, il n'y a pas de nouveau. Toyebi yango tout. Ana eloko akobakisa bato ba compara le bande ezate. Jamais Kabunda bunga akene na kisatu na punda vandi azo ba pouvoir elengi. Ce n'est pas lui qui est le plus grand traître du Congo. C'est Jean-Marc Kabundi. C'est Jean-Marc Kabundi. Jean-Marc Kabundi, avant les cortèges, il y a des destructions méchantes. Article 110, il y a code pénal. Jean-Marc Kabundi, qui a monté l'État. Dans le Parlement, moi, je l'ai vu, les images sont là. L'argent de l'État. Il vient Koulouna, député Koulouna, pour détruire les biens de l'État, l'argent de l'État. Ce n'est pas Jean-Marc Kabundi. C'est Jean-Marc Kabundi, les sons de ça sont congolais. Mais c'est un Congolais, je crois quand même qu'Azali est libre à mettre point de vue. Point de vue pour qu'on détruise l'État. À ça, là, qui va démarche tout en bonne et difforme, mais démarche n'est à ça. Pas de qui m'a un parti politique. Et d'ailleurs, il était dans le circuit. Il a même avoué. C'est-à-dire qu'il maîtrise bien les choses. Ceux qui les ont préparé glissement, tout le camion, quelque part, vous ne pensez pas qu'il y a quand même toi aider quand même la population? Non, aider la population, il y a Jean-Marc Kabundi. Alors, ça, expiration des pouvoirs. Il y a mis balai Jean-Marc Kabundi. Il y a sa parti politique, ça qu'est ministre intérieur paraffé. C'est la rébellion. C'est quoi? Il n'y a pas l'autorité de l'État. Parti a bimé la conférence de presse. Et là, on est Jean-Marc Kabundi à Baniko Sangsabat. Il y a habité Jean-Marc Kabundi à Formaki, le ministre Mokuna Kingaboa. Hein? Abundi Yango, et la sécurité de l'État, Baki Yango, ministre Belé. Mon tabouma Yango, président Tshisekedi, Dabino, Tika Bilo Koran. Jean-Marc Kabundi. Mais on aurait appris que Zaï Bazaï Kalman Bananit. Combattant, bon. Ce sont des combattants qui vont défendre Yango. Combattant la Mindouk est pessamé dans la police nationale et puis dans l'armée, dans les services spéciaux. Ce n'est pas Jean-Marc Kabundi. Hein? Les sons n'y a pas Sabiso. Hein? Les sons n'y a pas Sabiso. Hein? Tel est besoin embrouillé et puis à quel pas cardinal. Jean-Marc Kabundi quoi? Cardinal au Père l'État. Batouni Yesu, PC à César en Zambie. Au sommet dit quoi que cardinal a défendre. Non, l'article 12 de la Constitution, tout Congolais sont égaux devant la loi. Soit qu'il y a na sali mbeba, monsieur le procureur, je serai poursuivi par la justice de l'État, il va vous carrément encore à prison. Hein? Mais honnêtement, jamais prison parce que naïebi l'article de la Constitution, jamais Kaboun n'a maîtrisé même la Constitution, le Code pénal, il y a la République démocratique du Congo. Nul n'est censé être au-dessus de la loi, je crois. Personne, article 12. Et Bissoyon surtout aux alliés, et surtout quand même, étant Congolais, tout occupé, mettre point de vue. Alors, prophète Ngefa, je crois que Lelo, n'a besoin de aborder deux sujets. Sujet, les élections. Dans le lengue, bah, il y a dans le lengue, 2023, tu vas dire, dans Zolo, il y a 2023. Bon, monsieur Alain, Bible, Matthieu 10, verset 15, verset, soyez prudents comme les serpents. Et Bible, Ephésiens 5, verset 14, toi qui dors, réveille-toi. Jamais Kabounda Zolo Basegoyo, glissement. Mais les glissements, ils ont prophétisé. Les glissements, ils allaient. Jusqu'alors, tu as commis solo 2023. Enrôlement, ça est carte d'identité, ça est carte d'électeur, ça est Mboka Lokola Congo, ils ont une carte d'identité. Est-ce que le pays, on est autant hein? Est-ce que la carte d'électeur, dans la carte d'électeur, ok, carte d'électeur, est-ce que le pays, on est malade? Il y a des dirigeants ou on n'a pas de dirigeants. Je félicite Kofi Olomide. Kofi a une zembonné à lobby yango clair. Mbongo ya 100 jours so ba appartement na ba immeuble na kati ya ba Espagne. Mbongo ya ba travail to sous lango yo ezotonga banda ko na ba balabala tout bazozo yango. C'était une manière d'interpeller quand même IGF ba Mbappé. Hein? IGF a bien yango bien. Azo ça musala na ye. Yami balé monsieur allez. Comment un président et un parlement a joué $100 000 par mois? Comment expliquer le président et le Sénat a $100 000 par mois? Un député, comment dit ça? Qui sont pour? Qui sont pour $20 000 par mois?
Papa tika okatanga na zomo ngoza Rwanda pe okotela ngao parce que ils avaient infiltration Rwanda okotela ngao po zo pekisa na lo ba kote makambo zo pekisa mais avec comme infiltration to ebi qui est quitté hein ozomo na Rwanda ko na biso abenda de Paul Kagame wo akolinga zo toucher côté banate ozomo ça dit quoi monsieur Alain crise autozana ngo so que président Sénat olingi peuple $600,000 na bi ate natika na $10,000 mbongo lekotana et pas à l'état et ça misala. Président par là, le gars a $10,000, on a payé les cambotés, là tu as $10,000, 98 000 et kin. Bisous les députés qui sont pour, qui sont contre, n'a pas quitté ça, n'a pas quitté ça. Toi tu as là, si 20 000, tu as $5,000, tu as bête à ma boque. C'est comme bongo wana, bazo sakanango inutilement. C'est comme bénéfice à peuple congolais. Tu as des mailles, tu as des courants, tu as des bilans congolais, ni hôpital, ni quoi. Ça sert quoi? Alors, politique, elle est là, comme une carte politique, parlement, comme une député, comme une bouca pour ton. Et donc, on a des Cameroun, ça y est, biso bituma tozo bunango Alain, et ça pour na biso nga na yote, biso doit déjà sacrifier. C'est pour nos enfants na ba koko ya koko ba na biso. Na pays au Congo. Et toko bunda tiki na suka 2. Mais c'est Alain. Au sort de l'élection 2023. Boye ba été ambassadeur américain wana. Ce que moni ba koti na mboka ba na message. Secrétaire d'État américain, donc premier ministre américain. Ayawa, ko yebisa Tshisekedi était, il faut faire beaucoup d'attention 2023 c'est l'élection. Ce que cette élection tu es passé au lekina dictateur d'Afrique. C'est très dangereux. Yami Bale. Alors bien Ayawa Tali Congo a condamné Rwanda. L'obé a condamné pas Rwanda, a condamné pas Rwanda. Guerre aussi la ndegeni. Na yebisa ki lobi roi belge awa guerre Rwanda sinabi aye mascarade. Ako sala le côté, ako songa na mboka na ko sala ko côté. Combien de soldats belges, ba premier commando du monde ba commis na est pour ba sa guerre. Prenons-nous en charge. Totele matoni en charge na mboka oyo. Ceux qui toujours sur la charge d'un bon côté, on va souffrir avec beaucoup de Français, avec beaucoup de forces de ça là, toi côté là-bas politiciens. Pour dire les élections 2023 et qu'aux alatés. Kabila 2016, ils ont qu'à sa élection, à ça qui 2 ans en 2018. Tout s'attendre, ce n'est pas la prophétie, monsieur. Hein? Donc, ça t'est qu'un Zambia lobby. Analyse, Zambia lobby, Zambia la question lokuta, n'analyse la biso. Tu as 100 millions de hommes. Pour la chose, enrôlement. Mais c'est Alain, c'est la honte. Aux qui na banque, on retire mbongo, aux qui na carte d'électeur. C'est la honte. Un pays qui manque l'identité. Monsieur, avec des millions de dollars qui sont dans les poches des politiciens. Des millions de dollars qui sont dans les poches des politiciens. Na ba poche ba basi na bango na bana na bango no keita la oya ngape kata na matoi na soni tana matoi kata na bota na matoi kata na soni ozo bimisa bo na soni oyo ko retirer mbongo mais quelle sorte de pays monsieur Alain donc ça papa c'est donc ça na Zengle ou bien dans la République nous ne savons pas oyo bazo me biso ba jamais kabundi n'embrayement 2 tous s'attendre l'élection en 2025. Tous s'attendre à une élection en 2025 parce que ce n'est pas un enrôlement, carte d'identification, carte d'électeur. Donc il y aura un glissement. Il y aura un glissement de 2 ans comme Kabila a fait. 2025, tu as préparé l'élection. Pour le moment, 2023, 2024, il n'y aura pas les élections. Voilà. Merci beaucoup, prophète Ngefa. Je crois que nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Et Bozui, bah image, bandeko, numéro ils allaient afficher le numéro à prophète Ngefa et numéro ils allaient Yanga. Pour plus de détails, Boki Kobinga, prophète Ngefa. Pour expliquer bien la contribution qui se joindre na idée pour la kosunga tosunga tata deko nabiso alors tokomi nabiso na suka prophète Ngefa un tout dernier message pour tokabana message ya suka ezali kaka tolinga Kongo mboka na biso patrimoine na biso mboka biso Kongo te bamindele tu bazoya mascarade le pays moko na monde se libère pour na ba étranger ba yete c'est le pays se libère yé moko na ba peuple na yi. Et nous demandons aussi le départ de MONUSCO. Pourquoi MONUSCO a dit ça? Pour expliquer, porte-parole à MONUSCO. Pour faire quoi? Et MONUSCO parvient à tirer sur les Congolais. Au minimum, on a un wad. Nambo Kanine. Vous voyez, mes missions, il y a paix, il y a protection de la bateau, il y a bien.
Batona va bien à Bango. Vous commencez à quoi tuer ces peuples qui souffrent plus de 20 000 morts. Donc, vaccin à 5 jours, mon histoire, 20 500 morts. 5 morts. Hein? Et mon histoire, il y a pillé. Et on a biso. Il y a une mission, il y a mon histoire, la mission la plus coûteuse du monde. $1 million par jour. $1 million par jour, ça dit 20 ans calqué, ça fait combien de milliards? Guerre ici, la raté. Et là, mon côté. Il faut aller. Hein? Peuple, tellement. Hein? Ce qui présente, c'est qu'il avec son gouvernement, ça l'erreur. C'est qu'un bâton n'est pas balouka. Bâton Bakabola qui Soudan. Et comme le Soudan décide, dans le Soudan, ils ont écrit Monisco. Guinée. Et comme c'est 4 Guinée, Guinée-Bissau, Guinée-Conakry, Guinée-Équatoriale, Guinée-Ngouba, Guinée-Fufuna Tembele, Guinée, Kaka Bamwa, Monisco. Monisco, on a Kaka. Au moment, il faut faire beaucoup d'attention à la mission Mounen na Congo. Et les Belges n'en parlent pas. Parce que nous avons colonisé, les Belges ont colonisé 3 pays. Congo démocratique, Rwanda et Burundi. Mais Mindele ba isko bakangi yango. To fungola miso na biso. Ata 1 mètre à Congo Kolongwate, Mosé de Rwanda des soldats du peuple baki yango, maréchal baki de pona ça même pacte na diable. Pour namboka nanga je le ferai. Congolais tellement ingeta. Tous asima FARDC. Tous asima président de la République. Tous asima gouvernement malgré makamona ba puso li akate. Ba ngone ba li akaso li akate. Mais to ko kabamboka na biso. Na maboko ba payate parce que ba koko na biso ba mama na biso ba ndeko na biso ba kundama na kati ya Congo. Et bokoko na biso pezali awa nsambi peza na biso tala lilo basuka na kopesa kati na bino ya mise pona kosuki sa tolo mula banjiri benjiri za ba arme ya faible hein banjiri ba za ba arme de faible mais to pesa na démocratie ça débat d'idées critique c'est normal les injures sont abé les loyo les taper à téléphone na benjiri place sur finga et ça va kozala ba récupérer tala maman mokolo ba ko bouquer porte na 3 alimentaires payo moto ya makasi okozwa mosekpe botuna sokoko okozwa mosekpe na fumbangania si mozui botuna sokoko hein sokoko akana ko démissionner peuple mokonzi boye. Moi je vous dis sokoko est en prison en Angola. Sokoko est arrêté tant que longwa boye awa fumbangani si mosekpe à cause ya bilobalo hein yango moi sokoko na peuple mokonzi yo peso otiki biloko kofinga to boy kofinga pesa ba ide na yo to kolongola kongo na passe ndenge nini loba. Merci. Merci beaucoup, prophète Ngefa. Toute chose qui commence bien doit nécessairement finir bien. Merci d'avoir pensé à nous et surtout d'avoir répondu à notre invitation. Tu écoutes la chose très prochainement pour te Nazali. Ils allaient tout ça la paix de descente dans yoto qui quand même pour palper bisomoro parce que ça fait vraiment et ça honte au monde tu vas vivre la condition boy on évite ceux qui ont éballé ceux qui allaient un champion avant d'abord. Alors, je crois que Bandeko Bazali na pouvoir et que ça a quelque chose, ça la moto. Très prochainement, portez-vous bien. Bye bye. Au revoir. Tu es venu du